l'église. Au bête un peu papa. Bah, pour soutenir toi, ils aussi la thé, ils ont persisté. Et tu as l'église thé. Au bête un peu papa vraiment nettement. Le 6 avril, le papa Simon Kimbango abanda qui église. Yendo le ben abiso awake ya zali lokola père spirituel ya l'église nyonso de réveil ya Congo. Ye wana kakolobi oyo wana ya 1921 ye wana kakwaza kuna na nkamba siko. Est-ce que yebise so papa Simon te Kinshasa kuna na butanga na komba mutu te na tanga na komba pasteur moko ta sali kambu pota to tangi ba oli ndima bera na ba honte ba no so ba sa mala. Mais biso ba tout au monde na makambo osala izo pengisa bato obike ngiko mo lekila ba paye ba komo te ba pasteur au moins pa mutatie vidéo na lobby trop c'est trop. La Bible me dit, il y a tout, atambola kina nani, ba pasteur, bozo sa biso passe. Ceux qui ont vu Paul, au komona même Moïse, Moïse a Bible, tant on a bimisa ki bana Israël. Ozo mona, bozo même so popo kena biso na désert, na kanate me bo même so de popo boka biso na lubwa. Tout ça na komota pa, o ta senti pe na mo pagano, so ti bano bavanda na baba, o te ya ba pasteur. Il y a une chose, maman Tiffany. Je vous ai toujours dit que les Congolais, c'est le peuple de Dieu. Naïbi musicien mongo ya RDC akenda sango sur le plan international ayeban obi kazalaka surveillant qui magiste pied gauche na bomona na alata teni na bere batuna ke bon yo pena na carrière na yo na makambo tout nani pena o mona comme idole yo comme référence pour na yo abanga te alobaki bien Simon Kimbangu te pon ayebi muto beta mastoya modèle abongo eza papa waze quoi Zambe omoni confusion koti frère Patrice ayemba kanzembo. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Frère Magosu Sayaka, Zalaka, le Luamba, ba chrétien, Akena. Sosola. Nakamwe minge, bandimelelo, bukeshe nezalite na bapagano, na bandimenakolo. Bapagano na bakola, banananza, bakola. Frère Sosola. Abisera, yena miniship na kati ya église, avant de posta pasteur, mipende nyoso libanda. Bandi balingi kaka mamate ko sepelisa kabango otei bango ko pambola mawana wana basepeli otei bango ba miracle balobi ote akama kasi soki yote inde kotikane masumwe balobi za mate ya condamnation ye na mate ya condamnation olobi na bato tika kisongi mondimi ya kimi église olobi na bato tika ba deuxième bureau balobi église wana ba banga ya bato nano beka ke luambo ya ba chrétien. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na Nzambe oyo mabenga na makomi Mabe ya Nzambe eza wapi? Bonjour et shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany. Dans vos maisons, vous êtes en ce net moment, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Vous êtes bel et bien dans cette émission Table Sainte qui réunit pas mal de hommes de Dieu autour de des sujets importants, c'est très capital. Aujourd'hui, de retour déjà à Kinshasa avec mon invité spécial de ce temps, Papa Joseph, donc le pasteur Joseph, je me souviens que prophète Joseph, je suis docteur Joseph, donc vous devez manger l'agneau, donc nous devons manger l'agneau dans son entièreté. On va découvrir qu'un prophète, on va le quoi prophète, on va découvrir un docteur, on va le quoi docteur. C'est un peu ça. Il est déjà sur ce plateau, Papa Joseph. Donc, la 5 la régie. Nous allons beaucoup agir, beaucoup à l'inquiakala. De nous balancer un élément, si possible, pour la gloire de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Et on se retrouve tout juste après. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. On y va. Ce plateau de Nazaréen TV avec votre maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. Donc, un enfant nous est né, une fille nous a été donnée. Maman Tiffany Combo. Donc, Ndoi, na couple plutôt couple là-bas là. Merci et belé. Donc, sur ça, on m'a bien, on m'a bien, on a bien, on a rejoint Ndoi. Ça ne pas en hein. Voilà. Papa Guillerby, maman Tiffany, n'a pas sur Ndoi. Donc, baboti moi la moisi. Toujours bon na Camille elle s'appelle la princesse Tiffany Labala. Voilà. Kola Pambola Libota Labala Mombaloriane. Donc, on va sortir malam dans l'hôpital. Merci pour la bande de surtout maintenant la Turquie. Là, je vois vraiment Claudias, merci pour le temps Pisaki avec ma soeur Renée. Vous avez vraiment à recevoir la bande de Turquie de Moyambaki. Bisso, nous avons vraiment pas mon avis. Gira, joyeux anniversaire à toi. C'est déjà ce 23, hein? Le 23 avril, oui. Le 22 avril. Anniversaire, il y a M. Gira Mokwa. Donc, ma fleur déjà, tout bois Kelio. Vous souhaitez joyeux anniversaire et ça vient donc ma compte sur Facebook Gira Mokwa. Donc, c'est un peu ça. Alain Kiakala na machine Zamba Pambola yo. Yo anniversaire nom kolobota matoye bate. Yibika yo moko. Merci. Totali papa Joseph. Oui. Shalom. Shalom maman Tiffany. Tout le monde a sous papa. Oui, ngana tikale ko liama tembele. Yo kende ko liama pomme de terre. Bokese déjà. Eza makasi. Avant notre na bokese nanga, yo mto bande mamba bokese. Oui. Yo utaki pina na tolo. Oui. Ya papa. Oui. Okene nkamba. Exactement. Okene ko luka papa. Pour que ozo ebe. Oyo zo eleki yanga.
Parce que spiritualité et l'équipe physique, hein, mbala na liango eleka. Même Pierre alobaki, ni tozwa. Alexé qui na likolo ata se bozwa. Yo ndo na maloba bo moyi. Hein? Papa, yo te pas muta opesa maloba bo moyi. Oui, c'est vrai. Ok, na nkambo kimi na zela mutayaka te. Na zela mutayaka te. Invitation na fani kana ya papa Joseph. Il faut non moi dans comment na 1-0. Na ngape na kindi. Oui. Bon, biso tokene kinkamba. La fête, il y a le 6 avril. Le 6 avril. Clôture, il y a centenaire. Ça a été, hein? Très bien. Comme d'habitude. Hein? En tout cas, c'est rare de voir les kimbanguistes organiser quelque chose qui échoue. Donc, il y a toujours une réussite. Il y avait encore plein de gens. Et le petit baptême que nous avions connu, c'est que vous, les bêtis, on n'a pas pu entrer dans la cité sainte. Parce que moi, je suis en premier poste, j'ai quitté. Et le premier jour, bon, là, on a vu et le second jour, on était logé. Comme je vous ai toujours dit, il y a des maisons hein, construites déjà en Kamba. En tout cas, tu as bien logé dans Ndako Bachoko. Très belle maison. En tout cas, bâtiment Ndako Bachoko. Donc, on était là, on a passé de très bons moments. Et je voudrais également profiter de cette occasion répondre un peu dans bande comment babengaki. OK. Abi pasteur l'église Union Stomonia wa la Pâque mais c'est comme si chez vous les kimbangistes c'était pas kango bocha kango tanche. Au contraire ceux qui n'akera mozindo bato ba fêtaka Pâque bien ce sont des kimbangistes. Journée le 6 avril. Na expliquer ki awa que bana Israël ba bibaka na Égypte un certain mercredi 6 avril. Et c'est en cette date-là que Papa Simon Kimbangu aussi a commencé l'œuvre. C'était en cette date-là aussi que le Christ avait transformé l'eau en vin. Donc, ceux qui ont Mozindo, les Kimbanguistes fêtent bien la Pâque. Avant même que Batouba proclame, or tout le monde dans certaines églises, il y a tout les 7, la tour il y a parfois les 9, ainsi de suite. Mais les Kimbanguistes savent que c'était le 6 avril que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Donc, la vraie Pâque, parce qu'on appelle ça en hébreu Pessa, qui signifie traverser. Merci beaucoup, papa. Au précédé, na yongai, mais Pessa nan bandiko ba Hollanda, yombotunga zena ngabia. Na Turquie kuna na zaki bien sauf kabat babi. Maman tu fais no bomi musala. Bomi yo Turquie de no. De to saboé, papa oyi bakibangisa ba mbamba. Donc na kukata ozomo mpepete na beta tamwa tour ata na sa mai na beta tour ata na sa zamba na zo tamwa mpepe na beta tour ata na balukata ka awa na mboko ka sima awa na zo mpepete. Oui. En fait bon, to pêcher d'abord mbote na bandeko nyonso bazolanda biso à travers le monde. OK. Bandeko na biso musuba benga ki depuis les États-Unis d'Amérique. Ngaka na préciser que na linga penda ko cité te pour commenter que pasteur abeta kamabanga et tout ça c'est pas bon. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Okay. Mais, bande kolingomba, il y a États-Unis, Mobimba, bino nyonso bobingaki, to pesi bino. Papa. Pour la Bible, au kapuna vie, pesa mbote na ba Christ ya Corinthe. Oui. Pesa mbote na ba Christ ya nani. Oui. Boko misila ngai papa ya nani eki. Eza on sunta. Bon, eza le somote mais lelo siko to changeango. Hein? Eza na ba oba benganga. Pasteur, est-ce que moi, j'en ai comme $500 comme ça, libanga la prédication? La Bible dit si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Eh, batinda 500. Oh oui, ils me l'ont dit. Babwa kakeka. Oui, oui. Au moins chaque fois, atteindre la kanga $500 pour nabwa kakai. Ayebana. Ce que ceux qui n'ont pas ça, on a que à l'encontre des objectifs. Parce que Dieu m'a envoyé pour la parole, avec un message. Je sais que y a un abandon tombe la batte. Nous avons aussi. Nous avons tout ça la Bible bengue l'éternel Dieu des armées. OK. Mais après nous avons il y a Zoua, un Dieu jaloux qui n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. On est au limbisa. Ceux qui n'ont pas papa doudouda parce que c'est notre compagnon dans le travail. C'est lui qui a fait que l'initiative soit mise en place pour Moussa Loïban. La preuve année, il y a beaucoup poto banda ko travailler. Mokolo benga kinga naza na yanda, donc je vais atteindre Kamba en quelques mètres. Na comme en Kamba. Ah maman Tiffany c'est bien mais il serait mieux que vous traitiez avec papa Douda qui est mon manager, bon sa programme.
Et imaginez, j'étais rentré, je me rappelle, un samedi, Dimanche. on m'appelle pour dire que lobby, dimanche, Natongo, tous en émission. Donc, on a on a s'apprêté dimanche, na yaki to bandi musala. Donc, voilà pourquoi parfois, na soit bon, mbote na papa doudou, na musala, oh, yazo sala, tilelo. Même là, avant que je ne vienne, tu sonnes dans le téléphone. Il m'attend. Tu as assisté à un programme de prière. Vous voyez? Voilà, mais papa, Yozanakin, vous appelez en Kamba. Oui. Bolimbisien, tu as côté de la prophétie. Ok. Est-ce que au côté de papa? Si, papa, tu écoutes un peu sur lui. Ndenge ozoloba ke na l'émission mbalo ekaki to tolobaki mingi na makambo ete congolais sengela yemba religion na ye spiritualité na ye tango ozozala Kinshasa oke kamba est-ce que obete ya papa makambo eza na Kinshasa difficulté bato bazovivre te difficulté non kutu te po tomesana na difficulté banzala ya biso tomesana nango ba carburant kozanga tomesana biso yango to comment trouver neti normal wana tout ça na biso te to tika ka maboka njala siko neti makambo ezoleka na église obeta un peu papa ba bo soutenir so oyo ezosila te ezopersister etika église te obeta un peu papa vraiment neti mambo le 6 avril mukolo papa Simon Kimbangu abandaki église yendo lo bana biso awa ke ya zali lokola père spirituel ya l'église nyonso de réveil ya Congo ye wana kakolobi oyo wana ya 1921 ye wana kakwaza kuna na nkamba siko est-ce que yebise so papa Simon te Kinshasa kuna na tanga na komba mutu te na tanga na komba pasteur moko ta sali kambu pota to tangi ba oli mondima berra na bango te bano so ba samala mais biso batu to mona makambo osala ezopengisa batu obike ngiko mo lekila ba paye ba komote ya ba pasteur au moins pa mutache vidéo na lobby trop c'est trop. La Bible me dit, atambola kina nani, ba pasteur, bozo sa biso passe. Ceux qui ont vu Paul, au komona même Moïse a Bible, tant a bimisa ki bana Israël. Ozo mona, bozo même so ko kena biso na désert, na kanate me bo même so de bo boka biso na lubwa. Tout ça na komota pa, o ta senti que na mo pagano, so ti bano bavanda na baba, o te ya ba pasteur. Il y a une chose, maman Tiffany. Je vous ai toujours dit que les Congolais, c'est le peuple de Dieu. En réalité, dans le Congo, païen, ça n'a pas été. Oh. Oui, oui. J'ai vécu des choses compliquées quand on a qu'un Angola. Au moins, frère, moi, au moins, dans le quartier. Il y a quartier. Ah, bien. Maintenant, on a comme en Angola, à comprendre qu'il y a beaucoup de papaya. Ah, ben, je suis un Tchenzambe, na libosote. Parfois, ma campagne, il est aussi mbatté. Frère, a commencé à me la canne en boya ko sutuka boye muto na kini bo monaka jamais na Bible mais nangola bandote ya bato o sutuka be Yesu azali awa azaka frère te au début on se disait ah mais comment il fait ça il y a vu makama nzambe te non l'esprit de Dieu s'empare de lui pour ça la msala dans l'Apocalypse on a dit quand Dieu viendra il fera de nous quoi un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Congolais à sacrificateur. Ah, Moussali Nzambe. Seulement que Bamsous, autres païens, basant dans l'ignorance. Certains aussi, ignorance, à cette nangon en kokaka. Parce qu'à tel abi, ah, ça ne dépend de quand l'église vit mon boulot, n'a qu'au tanano kotoyo, hein, n'a qu'un moins rapide, n'a mais qu'à gagner, n'a se retrouver. N'a ébi musicien mongo ya RDC, à Kenda Sam aussi, le plan international, à Eban. Et puis, Kazalaka, surveillant qui magiste, pied gauche. Na bomona na ala ta teni na bere nani moko ba mission RDC nani hapa te na otanga kombote na boye ba polémique papier to ba polémique azana succès makasi maman na ipa zala ki mbangista kufa ye moko pe azala ki surveillant ki mbangista na bomona kufa maman kufa mais ye musicien azali azala succès oui il fait du succès c'est parmi les grandes stars yamboka vous comprenez. Donc, c'est moi son ensemble, ils ont un d'ailleurs, une fois, batonaki bon, yo pendant la carrière, na yo na makambutu, nani pendant au monde comme idole yo, comme référence pour na yo. Abangate ya lobaki bien, Simon Kimbangu. Te ponga yebi mutobeta mastora modèle bon eza papa Wazé quoi. Non, je parle même pas de Wazé quoi. Wazé quoi na lobaki awake, Koko na ye.
c'est celui qui avait refusé de signer la vente de Papa Simon Kimbangu. Ou la trahison. Abanako signé. Et puis, Nzambe azakana nengo mutute. Il a que pesama. Il y a un lelo bande croisé. D'accord. Mais, Papa Simon Kimbangu qui en a naïf, mais tout ce qui se passe, il le sait. Et ça a été déjà dit. Donc, attaque tu n'as bandi ko rappelé papa au monde de Kinshasa, tala basala Nzambe, biso na lobaka maintes reprises maman Tiffany. Un kimbangiste vrai, azalaka surpris na l'événement ni na Congo ni dans le monde. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites aux kimbangistes des années avant Makambango Bandako Salim. Oui, pour la première fois, ba oyo ba botami na tata Kimbangu, s'il faut le dire. Première fois, ba sangana bango misato ba vanda ke sika moko, ba lia ke sika moko, c'était en 1989. Depuis ba botama. Que bana bango misato, beko vanda ensemble, ba sala 5 mois. 5 mois na baloba makambo eko tambusa mokili. Tina niveau tokomi. Et les kimbangistes le savent. Que ce soit Congo, que ce soit l'Afrique, que ce soit le monde. Et yebani. Bana na biso kala. Toko koma na période de kuto. Papa d'Angel insisté. Bana soki tokomi na l'an 2000. Satana kotomboka. Tala ndenge kolekela. Tala makambo boy. Namba mangombe ko sala boy. Lelo to monike. Ba basilique mususu. Comment on appelle? Ba temple. Corona eye makasi bazu temple tel babongo lango centre médical bato bayako twa traitement papa dangenda no bango kala liboso to zali ko kende kune mangomba mususu ba temple na bango ekoko ma ba dispensaire donc mbangista yi bajango tant que mona bato ba corona ba yena bango na kata temple ndisika bazo pesa bango traitement na bia lilobe ko kisam nzamba ko sakate abagisa lisusu kuna liboso to zo kende ba temple mususu ekozala ba entrepôt ko bomba nguba na madesu. Tant que Congo est en autosuffisance alimentaire, na kolona na kobokola. L'autosalie pénal, l'autosali bilanga biloko tele ma plein l'état talabi bon les gomba tele fonctionnant le soutien ba temple mine nona to bomba ka biloko kono. E gomba entrepôt. Tata dangenda lo bango doiko ko yete ko salema. Yango nzembo bemba ka kino salema bandimi basepela et salema. Et maintenant ce qui arrive là na bamangomba, ezape ya sikate un kimbangiste laissez. Et si le moment que tu vivre, oyo nyonso ezalaka caché kuna na kati ekobima olele. Papa de Lungana avant akufa atika kilisese. So forme alobi aloti ndoto. Abibana na ngai na loti ndoto. Tozalaki na kati ya mutuka. Biso nyonso tomati. Na mutuka tango kake démarrer tata moko ayepembe na mutuka abwaki saka mbongo. Batu musu bazaki na kata mutuka bakiti poba wele na nini mbongo. Tu peux imaginer déjà yo côté na mutuka zo kende destination boy comme babwaka ki mbongo okiti otia ko mbongo et destination okoma sote. Donc papa de Lungana a dit qu'il viendra un moment où il y a des chrétiens qui se sont déjà embarqués sur le vrai chemin oyo zo ko mema bango na nzela ya malamu bakosana bango emporter na makambo mokili surtout mbongo. Yango BBC comme ça Nzambe. Omoni confusion koti. Frère Patrice Ayimba Nzembo. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Frère Magoso Yaga zalaka lokola luamba ba chrétien. Akenda sosola. Nakamwe minge bandimelelo bokeshe nezalite na bapagano na bandimena kolo. Apagano na bakola bana na nzambe na bakola frère sosola. Abisera ye na minijip na kati ya église avant de bossa pasteur mitende no solibana. Bandi balingi kaka mamate ko sepelisaka bango otei bango ko pambola mawana wana basepeli otei bango ba miracle balobi ote akama kasi soki ote inde kotikane masumwe balobi za mate ya condamnation ye na mate ya condamnation comprendre olobi na bato tika kisongi songi mondimi ya kimi église olobi na bato tika ba deuxième bureau balobi église wana ba banga nano beka ke luombo ya ba chrétien zembo wana ndena lingango eza ngaka nando kaka frère mais ni takenda akenangola
olobi to gêné pour na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa ba raison ete babelaka estomac mosusu alobi ndeko nga na komela kisi na ton mais kasi soki olobi to gêné pour na wana okomona église etondi soki olobi to gêné kaka mpona badi nsima kozwa diplôme se akomi na obi na ndeko ok omoni or tango ba groupe de prière bandaki mais frère alobi ba pasteur balinga ete et pourtant il a porté un message nga zanga kete na mutuka nga na beta frère sosola il a apporté un message ezo pa kachote nga sona kanje mwana na bana na bazana lela kaka voilà sona oyoka ngo na lela kaka ok nga na yemba ngo te ko ata soki Yesu azongi te lelo te yeba ete na changa na yebeteli wape zali soki lelo nga na kufi na masumu na kokende wapi moninga ok omoni nzembo normalement banzembo fallait ezalaka na mangomba yango wana emema bato na comprendre nzambe mais lelo tokomi na banzembo mosusu mama Tiffany ebeti na moyo osambela eza te donc epesi yo onction kosambela te eza te nsima te liboso sikotunanga nano okofukama ndeni obanda kokumisa nzambe na nzembo wana onction eza te. Or, un cantique spirituel fait conduire Moutou dans la présence de Dieu. Ou autrement, fait tinda Moutou bongwana tika makambo yazosala. Chikoy, na lobaka awe bandeli, qui commence bien, finit bien. Qui commence mal, finit mal. Maman, na lobaka bien, je suis dans le domaine aujourd'hui de la construction. Ndaku ya étage, fondation, ce qui est fandité, ingénieur, architecte, un jour comme Makangam. On a qu'on fini na kukuya. Au fondation, fandatité. Le réveil était mal parti. Base nango ezalaki bien te. Yango esali ke siko tango bandi kokola to kanisi ke elinge bota mbuma ya bien mbuma mabebi. Oh, kasiti. Solo ba payen ba komi kote ya ba pasteur, ba ya ba pasteur. Est-ce qu'il appartient à un païen de prêcher le pasteur ou le pasteur prêcher les païens pour que les païens se convertissent? De Balouki. Ok. Donc j'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Le monde est maintenant dans l'église. Mais non, tu n'as pas pardon. Tu as vu sur la religion kimbangisme. Kimbangisme. Est-ce que bien au peu dans le kimbangisme, vous avez beaucoup de kamo que pasteur dans l'église ne vous a oh na oyo alobate oso matina cher net koboka mtu jeton na cher likola cher na kimbangiste za na robaki boye maman au sein de l'église kimbangiste si vous prenez l'organigramme il y a les chefs spirituels il y a les conseillers il y a les cabinets de chefs spirituels en aparté et puis vous avez les départements de l'évangélisation mondiale. Dans ces départements de l'évangélisation mondiale ils allaient subdiviser maintenant là-bas autobengi ba mouvement autobengi ba département na kati tozalakana une branche qu'on appelle le département de la discipline et conciliation. Donc au sein de l'église Kimbangi c'est ce qui conflit entre bandimi. D'abord il y a une loi parmi les 12 commandements de l'église. Kimbangi sa funda kamuningane na l'état. Entre moi et mon frère kimbangiste, ma soeur kimbangiste, ceux qui sont différents, qui ont un problème, ceux qui sont dans l'état église et qui ont sanctionné Bissou. On a outrepassé la loi. Parce que nous avons toute une commission qui doit régler notre conflit. Ce qui fait, quand deux personnes ont des problèmes, ils sont interpellés au niveau de la commission de discipline et conciliation. Quand on n'est pas juger Batala, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui m'aiment les qui m'acassent aux yeux tout. Que bon, maman Tiffany, en tout cas, monsieur, tout le monde a dit que vous allez vraiment solo, moi, tata moli, mon sang, et j'allais lui dire, et j'ai un van à Zambété. Aux gens a besoin, au thé, malissou sur ma lame, qu'au bandelier, aux gens tombe 3 mois, 6 mois, vandanan. Baté, il y a eu les sous. Ceux qui aux yeux tombent, je l'avais dit au sein de l'église Kimbangis, au zongue la sous ma longi, bakouli, au couli les sous ma yambio. Comme Saint-Élan, c'est-à-dire maintenant, na telemi les sous pour la zone de la Moussada Yanzam. Ce qui fait que bon nombre de conflits sont réglés. Et les gens évitent les conflits pourquoi? A dit que, si on a côté un conflit, on a une telle boue, ce que y a comme une commission de discipline, de tout.
Les sans-foutistes peuvent le dire. Ah, attends, j'ai tout, mon obé, t'as 6 mois après, n'a pas de. Mais papa de Lungana a dit qu'elle a biso les kebisi. A dit, et tout mon akate à Lingomba, et ça le corps à Moutazoki. Cicatrice, oui. Tango Salimbeba, Ozoki. Ba penisio, et Tikio cicatrice. L'homme qui Salimbeba, Ozoki. Ba penisio, c'est encore une cicatrice. Donc, spirituellement, tu peux te mettre devant Dieu, mais rempli de cicatrices. Nous avons déjà connu que ça, c'est un récalcitrant. C'est dangereux. Yango moni, n'importe quoi, ben abango banan. Récidiviste. Au salaire qui beba bakangakio. Batikio, à un moment, bakangio, monsieur, c'est trop de récidive pour toi. Ça va pas là, il faut que tu changes. À ceux qui paient l'équipe, comment le cascoyo. Elle est française d'origine congolaise. Elle doit rentrer au Congo. Oui, ceux qui Camerounais, ils ont une équipe à France. Ceux qui ont français. C'est français. Ceux qui ont dit que Beta Bawaï, Nabawaï, et comme français d'origine camerounais. Oui. Bah, comment Zori, c'est l'origine. Mais c'est comme ça. Il y a le bas toujours que un Gaulois noir n'existe pas. Quelle que soit la nationalité, un jour, tu es français d'origine, belge d'origine, espagnol d'origine. Mais papa, pendant que bino voté, toi tu connais Nouana, au bateau, on a pas pasteur, on est basé à bateau, mais bah, on a vraiment tout été. On a l'ingalo balobina et donc l'église de réveil comme quoi bilanga masango. Bah, parce qu'il est écrit dans les livres d'Apocalypse que celui qui se suit encore. Davantage. Au monde, non? Comme ça, le banzambe, il faut nzamba dire si rien motema, à continuer sur ce qu'on se suit. Et je crois que c'est dans Timothée, on dit, il est dangereux à ceux qui ont goûté à la gloire céleste. S'ils se perdent de revenir à la vérité. Au but danger, ça va pas côté pasteur. Hein? Pasteur, ce qu'a pengui. Pasteur, ce qu'a pengui, alors qu'il va verser eux quoi pour dire. Passé. Nana dit que tu n'es pas boyé. Le pasteur mi balé na plateau. Mon maudire mon inga sur place. Il dit non, il est écrit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais non, on peut avoir 10, 20 femmes. Non, la Bible ne dit pas ça. Tu as l'erreur parce que tu as ma classe, grammaire aussi m'a côté. Les adjectifs possessifs. Ah, et Bendani, la plateau, comme mon finger, là-bas, pasteur. Oh, tu es un chien. Oh non, d'ailleurs, tel que tu es là, sois maudit au nom du Seigneur. Ah. Oh, mais qu'on a besoin de dire, Hosanna, alléluia. On m'a dit comme le comme. Kasi ne siko abio kutobi wana na plateau mais oya mikolo yo ezali modernisation bazo finga na ikola cher oya za cher pe na bwakeli muninga o pe na cher bwakeli même ata o senti que même ata ba père ya église de réveil a oleka na cher makambo lobako ezana muntu na makolo zo luka place au planifier ngo Yesu a azui le kumu côté ni. Et là il faut comprendre hein? Vous savez la chose qu'on appelle la chair. J'aime, tant que tu es sur la macambo, il y a des sika et tout ça, que papa n'a pas dit que la chair. Bravo, hein? Bravo. La chair ressemble à l'arche de l'alliance. La Bible dit quand les enfants d'Israël portaient cette arche, et si quand ils partaient côté de Mabassanini, télémi. Mais arche, ce n'est pas n'importe qui voyait ça d'ailleurs pour moi, mais maman, bazinya mourisou bilamba, batuba monakate. Jour bakoya ko installer yango pardon et kozala ni na parvis ni na lieu saint mais kozala dans le lieu très saint on va bien dire le saint des saints si ko balobi ke nzambe abandaki ko vanda na donc na ba mapapu ya ba chérubin na katikati et si nzamba vandaka dans le lieu très saint ce qui fait quand le souverain sacrificateur entrait là-dedans pour offrir les sacrifices à Dieu, makila, oh banagi ne kosopa kuna, bakokanga nini singa na lokolo. Pe alati nzambala o ezana bangonga mike na se. Tango so la service na kati fo ba benda kasinga. O bazali banda ba sacrificateur. Soki ba bendi ya ningisi lokolo. Oyo kuna na kati ngala. Bana bien azana na bomoyi. Akotaki bien, akoti kuna na masumu te nzambe azana ye longo. Soki okotaki na mbeba, tu meurs là-dedans. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on déni bato bazo mata mikolo na lettre saint. Ah ba beti ngonga boy.
azaka ngere asa bebisaki mais au moins pa muta auto finga muta awa sali petit potage ma matina lettre 5 côté ya kotumba mbeka ko sunga bana na nzambe na masumuni apita ngere azaka to benda singa ngere batu bazolanda ba ka muta sali kambeba ozomona leka batu plein akaka ngere zolela kaka elonga la linga mati bazokufa te omoni émission to sala kangana yo oza déjà une personne chokol na lo banzambe makambo mingi yo comprendre kango déjà lelo nzamba zo beta soute comme dans le passé dans le passé zalaki sur place bou okwei bako bende no na singa même nzoto no bako simba mote parce que ça impire baké kundai mais aujourd'hui je vous informe maman Tiffany ezana batu musoto mona gaza vivant zo tambola a otambola mais na molimo mo sang touché à côté ça y est prison. Son âme est déjà en prison. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ça. Au moment où vous êtes tambola zaga libre zane bien. Nzoka déjà na molimo c'est comme prisonnier. Nzambe chakanga. C'est là la Bible dit dites du mal au père, il vous sera pardonné. Dites du mal au fils, il vous sera pardonné. Mais le Saint-Esprit, pas de pardon. Je crois qu'il y a ça dans le ozo sala nomba mbeba yozo beta ngonga ozo kanchoza na bomoy nzoka spirituellement si okufa ye esi akangelo na prison azo zela kaka jour ya soka po akosambisa ye so papa na ngina tuna ndelo baki ke papa Simon Kimbangu yenda zali un père ya église de réveil. OK makambo ni tele kabo etali kimbangiste te oya mabe ah mabe etala binote. Non mais les églises de réveil se sont déclarées comme aussi des églises à part entière. Est-ce que beaucoup ça fait ko et puis ça même nous que ça comité moko que boya okuta na ba père spirituel on dit ba zo la on dit ba mona nante ba yana boya parce que ça combo bino kuna bo tezalaka l'église de Jésus-Christ parce qu'on envoyé sur la terre Simon Kimbangu biso peka l'église de réveil de Jésus-Christ. OK biso quand Jésus-Christ mawa nani Mahomet to Bouddha te toi ka Jésus-Christ biso no OK bo sali comité mo boye boya no ko réveiller conscience ba père spirituel bo tuna papa ezani ni bo mekano zo sape komba Jésus po ezo suki sabana nzambe mitema maman ata bato biso ndeza bo OK te eta na coin moi eza susute au tepseloni omoni hein Nzambe tout le temps quand il envoyait des prophètes Dieu ne disait pas comme vous avez fait ceci je reviens vers vous. Les prophètes disaient ainsi parle l'Éternel revenez à lui. Donc ce n'est pas à papa Simon qui manque de revenir vers eux. C'est à eux d'aller vers lui. Mais ce n'est pas quoi qui est papa kolela. Oui. Makambo simba. Mais pourquoi pas? Parce que la chose la plus importante est pas Nzambe zalaka d'abord, muta reconnaître mabe ya sala senga bolimbi. C'est l'épisode d'Atingana Kende. Mais yo kokende oza numéro 1 ya lingomba ya réveil na Congo. C'est encore le problème. Je bebisa makambo. Miko le gars qui a dans le bac et maman que tata c'est dans le bic que là naza moi la mukie na kokate makambo ko la bite ko mibenga moi mukete te kasi au moins le kamba Gédéon limisa oh voilà to côté évangélique le kamba Gédéon et seulement qui bongo parce que Dieu lui-même vient les chercher. Dieu a vu que ba mikolo nyonso na amoni muto za dignité ba poli bango nyonso yango nzamba lobi bon na ye ko lukayo je serai avec toi. Yekuta lobi ah ce qui preuve ko kozala nanga na soutiana no lokoyo tisio ce qui est poli c'est kozala nanga deuxième tour ce qui ko tikala ko kabuka wana na kondima asala ke ngo amona ngo ah il est avec moi il est parti mais il n'est pas allé de par lui-même. Papa Simon qui manque ngani alansa kimbeba mbela pardon alobi boy bato bazolo ba passe le kimingi na Congo nzambe pa vanda kawa o bakimbangise bolo bakate sikoyo na lobi batata na biso na batata na bino tango lobi ya bino na ba politicien na bakanda mangomba abi bakandaka likambo mais bino bobosaneki makambo oyo batata na biso na batata na bino bakandaki boya soki mikanda na bobungisaki ngai na zanango boya totala na mikanda tozonga na siko tobungela ki pomboke bonga. Est-ce que bakendeki to uti konexa fête le 6 avril. Est-ce que mutakendeki en 2017 papa Simon qui manque na lobi ah na zota la passe batu bazo yoka
mais nazoloka nani akoya kosenga bolimbisi po likambo ebonga. Mais tant que nous avons nani akoya kosenga bolimbisi, lisons la Bible. Vous verrez que dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien temps, les gens qui revenaient auprès de Dieu pour que la nation soit guérie, c'était les rois et les princes. Ainsi que les sacrificateurs. Papa Joseph, pardon. On peut se mettre bon et puis que tokinda no musika. Bible zo ebisa biso. Je crois en Apocalypse. Si je m'abuse pas. Nzamba zo luka. Nani akoki kolongola, nani akoki kofungola buku, nani akoki obikisa bato. Non mais voilà. Mais c'est trouvé kana yé mokote. Oui. Pour nzamba teke ya kosenga pardon à danse boyo senga ni pardon. Et vu kuna justification. Mutu amtaza ko se justifier, mutu nga kosenga pardon. Ate. Na ide ba okanga mona kata ka posanya ma ekinji. Là le simbi te nzamba bi na yé mokoka. Jalobi a comme même kolela parce que mutabi mateni ba ange ba tout ba beta kara. Oui, mais pourquoi? Parce que wana livre ça na trône ya Nzambe. Cette table est devant le trône de Dieu. Ce qui signifiait déjà ce n'était pas quelque chose réservé aux humains. Non. Son livre combien? Dieu a voulu se révéler pour dire je suis le tout pour vous. Mais awa siko tozana makamba mokili. Barua ya Israël. Total, obito ninga Ézéchias mingi. Hein? Ce qui passe hier. Éternel, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ézéchias aussi avait prié et tu t'étais souvenu de lui. Aussitôt, Seigneur, tu as augmenté encore la durée de sa vie. 15 ans. Et même Ésaïe n'avait pas encore fini de franchir les marches que tu as donné ta parole. Mais qui était Ézéchias? Simple citoyen? C'est le roi d'Israël. Mais si vous parlez du roi, là même, vous partez si loin parce que dernièrement, vous avez réussi le roi du Congo, le président de la République. Avec Nabino na misé, kuna ta kaninga qui kana misa répondre à l'invitation. Beaucoup que ça te ka ke kana tike, asengi pardon et qui ndeka na ninga. Baba ozo creuser musika. Koya oyo mokonza mboka yaki na nkamba azwaki invitation de la part de l'église et du chef spirituel. On a participer na programme ya inauguration ya musée Papa Simon Kimbangu. Étant chef de l'État, l'honneur lui a été octroyé. Il y a kokata riban, il y a ouverture, il y a musée. Mais ce que Dieu a dit, Abimboke Baby et Koufi, nani yako senga bolimbisi. Parce qu'il n'a pas vu parmi nos dirigeants les gens prendre le courage à Kolobakeno, to salimeba. Maman Tiffany, je le dis et je le répète, le Congo appartient à Tata Simon Kimbangu. C'est sa maison. C'est lui qui a tout fait pour que nous soyons libres. Hier, nous étions des esclaves de Belges. Mon singe, mon senzi, Makaku. Lui a fait que tout comme Batu. C'est lui et toute sa maison qui ont tout fait jusqu'à Kofuta, 50 000 francs belges, francs belges de l'époque, pour que Kossio Foutaman, le gouvernement belge, tous à la libre. Papa d'Angenda Lobaki, Tata Kangi Poukou, mais Era Koliang Bogekoki, Bakabelie Mokila, Mokondo. Et pourtant, il y a un Tata Poukou. Pourquoi beaucoup pêcher le coloté, beaucoup pêcher mon condo? Lelo, je le dis, je le répète, Tata Simon Kimbangu, Kiangan, Nkamba, sa ville sainte, est considéré comme une cité d'un grand féticheur, et lui-même, Papa Simon, comme un grand féticheur. Quand ça ne marche pas, n'a pas naïe, n'a pas qu'on flatter, n'a pas et tout ça, à peu près ça va ici quand on a côté les mêmes. Ceux qui m'ont donné à jouer que c'est à côté les mêmes, à bon c'est Simon Kimbangu Kiangan. Na pesa qu'il c'est ça, papa pesa biso le CCA. Il y a moi na Oazalaki aveugle et puis perclus de pied. Fukama, et ceux qui fanda afandi. Tellement. Fongolo biso fongoli. Papa yego tona siko ndeni. So ba shafanda avanda lisusu. Tolobaki te to fanda te. Na wengi police oyamba bat na kamba te. Te tolobite ke tolobiki soko yamba bato te. Mais ko fongolela ba on mais nous ne voulons plus la démagogie. Que les gens comprennent la volonté de Dieu. Qu'ils comprennent la volonté de Dieu.
Mais ce qui doit faire, Bolimbis, que Mboka Nabiso est tellement, Makabwe Vanda, très bien, deux classes politiques. Deux classes, pardon, j'allais dire. Premièrement, la classe politique. Religion. Deuxièmement, la classe religieuse. Donc, il faut où Tanabakan. Nabakongo Balobakaboy. Vos moana boué kensuki zantu. Tumbu kwa seye ngudi. Soki moana nandako ateli suki ya moto. Et tumbu za etata na mama. Bangunde bazaba responsable. C'est quand on lit à bientôt. Azo lia bientôt. Soki ba Congolais bazoyo ka passe. Faut te zali ba dirigeant. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monana katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana